Shalom, shalom, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na Ernin Bandeko Bolanda, ngai na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Kristo, mokonzi pe mobateli na biso. Na kumisi papa na biso, nzambe na biso, o abateli biso, vraiment asali biso ngolu, asali biso grâce, to kutana lisusu lelo, to partager ba message o apesi ngai, na memela bino, vraiment na kumisi nzambe pona bomo ina ngai, pona bomo ina bino, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment ceux qui tozali en bonne santé, tozali na pema oyo tozali ko lobalelo, ezali pona grâce ya nzambe na biso. Toza na biso spécialité po mingi ba perdre bomoi na bango mingi baza susu na bomoi te, mais biso toza na bomoi to kumisa penza nzambe. Grâce oyo azosala biso na temps oyo azotikela biso po tozali na temps oyo nzambe apesi biso, ezali question ya temps sikoyo. Vraiment tosalela yango na malamu, to perdre yango te, tosakana na temps wana te oyo nzambe azopesa biso, ezali grâce. Vraiment na komisi nzambe na biso makasi. Na ina ba message oyo nzambe apesi ngai, mes bien-aimés dans le Seigneur, eza ba message oyo nzambe azo avertir biso na makambo oyo ezali liboso, makambo oyo kosalamela biso. Po mes bien-aimés dans le Seigneur, nazo yebisa biso eloko moko lelo, tolinga te ezali na makambo oyo misusu bako vivre na ndenge na bango, misusu pe bako vivre na ndenge na bango, mais est-il que il y a des événements oyo esi ebandaki, oyo ezali koya, oyo ekokola, s'accentuer, ekokoma lisusu makasi, mais nzambe ako faire vivre mutu na mutu selon grâce na ye, selon grâce en nzambe, ou selon etamboleli ya mutu. Ndenge ozali kotambola ezali ba résultat ya makambo oyo tokomona na vie na biso oyo ezozela biso liboso, ezali mutu na mutu ndenge azotambola na nzambe na ye. Mais til ke tokokuta na makambo liboso oyo ekosenga biso, oyo yango nzambe azopesa biso ba message oyo po avertir biso, po mabe mingi oyo ekoya liboso ekuta biso bana na nzambe te, et surprendre biso te. Na kumisi nzambe pona ba révélation apesi biso, ezali pasi mingi, ezali choquant, mais azali kotalisa biso makambo oyo koya, ezali vraiment bolingo nzambe. Donc ba message on a memi lelo ezali, so totali bien ezali 3 messages, mais nzambe apesi ngai moko, apesaki nga mokolo mosusu, mibale apesi nga pe mokolo mosusu. Donc tant apesi nga bongo, apesi nga juste séparément, mais après et kosala message moko, na préféré na pesa ngo na message moko, na koko partager ngo en 3, mais na préféré na pesa ngo boy poto comprendre po et ça soto lundi to komona kezaka message moko o nzamba apesi biso, mais ayebisi biso makambo misato na message oyo eza très important. Donc nzambe azwa lokumu, nzambe alakisi ngai na vision, alakisaki nga Tour Eiffel kokwea, Tour Eiffel oyo ya Paris, et beauté à Paris, Tour Eiffel toyebi yango, na moni Tour Eiffel oyo ezo représenter Paris, nzamba alakisi nga Tour Eiffel kokwea. Donc Tour Eiffel ezalaki kokwea lokola ndenge tomonaka 11 septembre, ndenge tomonaka le 11 septembre World Trade Center oyo ekweyaka na Amérique, ndenge ekwelaka, c'est la même façon où nzambe alakisi ngai Tour Eiffel kokwea. Donc nakopesa ba détail awa tout à l'heure, et nzambe alakisi ngai par la suite, nzambe ayekolakisa nga quelques jours après, nzambe ayekolakisa nga guerre civile. Guerre civile, donc guerre il y a massacité, mais guerre civile il y a bas citoyen, il y a oyo ebundamaka na ba outil nyonso tu oyo tokoki kosala na maboko to tokoki kokuta na mokili ya nzambe. Donc une guerre civile, mes frères et sœurs, bolandanga na message oyo ezali pamba te nzambe azolakisa makambo oyo po makambo ezali koya, toyebi te nani akovivre nini, mais makambo oyo nzambe azolakisa ezali vrai. Et nzambe na même message ayekopesa ngai message ya misatu, ndenge nalobi ayekolakisa ngai kosala nga révélation sur makila na ye. Donc ezali eloko oyo biso bana nzambe tokosala oyo toza nango besoin. Nzambe alakisi biso po nzambe apesaka toujours solution na makambo oyo ayebisaka biso, apesaka message apamba te ndenge nalobaka, apesaka toujours solution. Nzambe na biso azwa lokumu, ba message oyo ezali très pona ngai, puisque moi j'étais trop choqué, nazaki choqué, nazwi temps ya kobondela, mais namoni yango na misu na nga bandeko eza pasi mingi. Mais avant tokota nanu na ba message na biso nyonso, totika mama oyo na maboko ya nzambe, ye mutu apesi biso, asali biso grâce oyo ya koyeba makambo oyo ya komibongisa et tout.
tozongisa lokumu epai na ye mpona bomoi na biso ndenge nalobaki mpona bino bandeko oyo bozolanda message oyo biso nyonso bana na Nzambe abatela biso tobondeli avant message na biso na kombo na Yesu Kristo. Papa nakumisi yo na kombo na Yesu Kristo. Merci papa pour la grâce au sali biso. Merci papa pour révéler biso makambo yo biso toyebaki te makambo ebombanaki. Merci parce que tu es fidèle papa na bana na yo. Merci pour la délivrance au sali bana na yo puisque ce qui est révélé papa ezali pour la délivrance na biso. Merci pour toutes les révélations. Merci pour la peuple na yo, pour la bana na yo. Merci pour la kobatela la biso. Merci na molimo na Nzambe oyo tchekati na biso oyo azosunga nga na komema message oyo pe kosunga ngai kosunga bana na yo na ko comprendre message oyo na discernement pesa biso discernement na kombo na Yesu Kristo tika ete ngamu na memi message na bandeko bazotala message papa obatela biso makila na Yesu Kristo et couvrir biso message oyo ezala protéger pe ememama na yo moko Nzambe na molimo na yo oya ko attaquer message au papa akutana na yo ngai na bomba comme simple instrument que tu utilises pe bomba bandeko ba ko partager message au papa o ba ko linga ko sauver ba âme na message au par le partage kanisela bango papa souviens-toi de tala ba problème na bango bénir bango pamola bango na kombo na Yesu Kristo banda na biso papa ne bandeli pe na suka na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Nazo kota na ba révélation na biso mais ezali na ngaki na juste une petite parenthèse pour na ko laksa bandeko ke nazo négliger te ba message oyo bandeko bazo tindelanga par rapport ya makambo oyo ezo salama na ba scandale ezo leka na corps du Christ. C'est juste une petite minute pour eza vidéo nango te na saleli yango vidéo te mais ngai quand même na répondre bandeko po ba mona ba yeba ke na yoki na yebi na moni makambo nyonso tu na yoki bandeko botuni na lobi nini nga nazo loba nini pona makambo ezo leka na corps du Christ bandeko nazo rappeler biso eloko moko ke na loba makambo oyo depuis kala ça fait peut-être une année et demie ou 2 ans na loba makambo nyonso na loba makambo mai kalambai na penye na explica makambo ba révélation nzamba pesa kinga na loba ki yango na loba ki makambo Moïse mbiye makambo ya église na cité Bethel na loba makambo oyo nyonso pona kolakisa biso qu'il y a un prophète au milieu de nous nazali messager nzamba yebisaka makambo na loba ki na annonce ki makambo nyonso ezo salama mais na yebite bandeko soki bolandaka mama dasa te bo sala vraiment attention na ba message o mama dasa zo pesa po ezo uta na Nzambe soki to sali nango attention te ekokokisama na bomoi na biso problème nde yango wana na partager ki makambo na nyonso na loba ki yango nyonso bota na ba vidéo o na sala bokita vraiment na César peut-être une année passée déjà na loba makambo ya Mike Kalamba na loba makambo ya Moïse na loba makambo ba pasteur homosexuel na loba makambo na Nzamba alakisanga ba pasteur ko balana na loba makambo na nyonso to mais na ngene sebino ka bandeko ke makambo na so bongi botala ngo ba détail o Nzamba pesa kinga bokoki kotala ke naza indifférente te na pona sina loba yango bomoni nga na garder silence nazo kumisa Nzambe po asa ebisaki nga ke makambo nazo azotinda nga na lobeza po to se repentir po soki to kebi nango te ekosalama yango lisusu nazo continuer kosala donc o nyonso mama dasa lobaka un jour boromona soki repentance ezali te ekokokisama. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur na kangi parenthèse pour makambo na sina lobaki yango mais ekokoza na ba message mususu Nzamba pesinga de plus pour na yango na kozanga te koya ko partager na bino ba message wana Nzambe nanga apambola bino bandeko o bozozwa souci wana bozolinga boyeba nini ezoleka bozotuna mama dasa nini ezosalama yo lobi nini ozomona ndenge nini to se conseiller entre biso to s'exhorter na yoki bino nyonso mes bien-aimés dans le Seigneur yango na tindi bino botala makambo oyo Nzambe alobelaki nga mpona bato wana nyonso nga nayebi bango nyonso Nzambe asalakisanga bango nyonso bao bazana nyo robomba na bayebaki Nzambe odévoiler bango azo continuer ko dévoiler bango soki Nzamba dévoiler na kozanga te na koya koloba pona ko sauver corps du Christ bana na Nzambe na biso azwa lokumu. Voilà na koti mes bien-aimés dans le Seigneur na ba message Nzambe apesi ngai donc
nazobanda na message ya liboso nzambe apesa nga na misato wana ce sont des signes eza ba signes tokokoma mais bien aimé po tozonga na parole de Dieu po to comprendre ce sont des signes message ya nzambe ezaka ba signe ba code donc nazobanda na message ya liboso donc mokolo moko en fait nautaki kosambela après prière nanga nasambeli mais l'air nasisi kosambela directement na bina lala na se sentaki vraiment d'habitude so nasambeli makasi na se sentaki un peu épuisé na bibo ezaki nango pe l'air akolala na lala directement mais pongi moko ravir ngai mbala mo makasi tant pongi wana ezwinga makasi c'est comme si nalalaki depuis kala mais je me rends compte que nalalaki ka moki tant nakangi misu mais bien aimé dans le Seigneur namoni Tour Eiffel namoni Tour Eiffel eza kokweya donc ebandi na sommet nango ndenge Tour Eiffel ndenge ezaka songe wana forme pyramide wana ebandi puisque eza pyramide soto wana eza susu makambo nini message mosusu forme nango wana ebandi na pointe nango ebandi kokweya nazomona yango ndenge ezokita ndenge ezokweya ezokita ekomi ntina se na seconde moko mpala moko poussière et mati poussière ya noir et mati likolo nga nazotala donc mbala moko esali lien molimo na nzambe asali nga lien na 11 septembre yango nazotanga 11 septembre esali même le même effet ndenge avion ebetaka na immeuble ndenge World Trade ekweyaka wana même effet ndenge esalaki donc ezali eloko et atteindre Tour Eiffel na likolo po ekwesa yango na se ça dit beaucoup d'abord eza spirituel basini wana nyonso kokwesa kokitisa poussière wana noir nyonso tu ezali ba message o nzambe ayebisi biso eloko nzambe azo continuer koloba ezali ke ako humilier ba français ako humilier France ako kitisa France ako kwesa France yango nzambe azo lakisa signe ya Tour Eiffel mboka na mboka ezalaka na signe nango ya France ezalaka Tour Eiffel oyo représentaka France donc tant namoni ndenge wana directement na fungoli miso na sutuki et j'avais compris ezali nzambe azo compléter et ko confirmer makambo ayebisaki ngai moko pona koloba bandeko mosusu te puisque nayoki ba même message ebele na bandeko mosusu et na regrettaki na bi mais nasala nini puisque nzambe azo continuer kolakisa eloko nga na kosala ezaka kobondela komema message na bandeko oyo baza na mboka wana na France et pona koloba ezaka France te pona zo kota na deuxième message pona sina lobaki eloko ko atteindre batu nyonso mikili nyonso ba nation nyonso ezaka France te mais pona nini nzambe azolakisa France mingi pona nini nzambe azolakisa France mingi pona nini nzambe azosite bamboka mosusu mingi te il y a quelque chose na koti nanu na message ya mibale wana ezalaki message ya liboso message ya mibale ezalaki le 23 nalali mais bien aimé dans le Seigneur message esalinga pasi mingi na vivre makambo moko mais bien aimé dans le Seigneur nga na kati wana donc nazaki na kati ya makambo wana nazotala donc nzambe amemaki nga mpona contempler makambo ezosalama mais namoni wana miso mais bien aimé eza pasi na koti na message nalali na bandi kolota nzambe ravir ngai na esprit komema ngai esika oyo nalobi esika moko na telemi en plein air mbala moko mais bien aimé dans le Seigneur namoni bato bazoya bato bauti na gauche bato bauti na droite bato bauti liboso baye bakutani bato na koya bazoya na mpangu bazokima mbangu nga na telemi na otala bato wana bazokima mbangu mais bien aimé dans le Seigneur nga na nayebi likambo esama te namoni bato bazoya ebele bagroupe ebele bato bazoya koya bato wana bazo avancer na moni na remarquer que bato wana basimbi biloko na maboko bato wana basimbi ba arme na maboko ba arme nini bato wana basimbi ba arme nyonso tout martiaux ba arme ya maboko ba outil basimbi ba outil na maboko donc ba arme ba outil bamsu basimbi ba nzete bamsu basimbi ba mbeli
basimbi biloko nyonso tofabrika na maboko ekoki kokata ekoki koboma bato basimbi biloko na maboko mabanga ya ndenge nyonso biloko nyonso tu oyo moto akoki kose défendre nango kosala nango mutu mabe bato wana basimbi yango bato wana ebele mutu na mutu azalaki na eloko na ye na maboko ntango baye bakutani ensemble mais bien aimé dans le Seigneur babandi kobunda bitumba moko éclaté place wana mais bien aimé dans le Seigneur eza bitumba ya mbata te eza bitumba ya ofingana te eza bitumba ya bato bazwi 2 minutes nanto 1 minute baloba baswana te donc ti bazoya bongo bayebi ke toye kobunda bayende kobunda baye kosala guerre bato wana baye babandi kobunda mais bien aimé dans le Seigneur nazo assister na bitumba wana mais nano namona bitumba bongo te nayebi te même bafilme bongo je pense que so comme na baparti mosusu ntango nazalaka kotala bafilme mpo nakokaka nanga lisu kotala tele te nazalaka susu vraiment tele te ntango nazalaka kotala bafilme kala baparti mosusu bongo ya mabe bongo makasi bongo na bandako kokotala yango te somo nazalaka kozape mais namoni nzambe afungoli nga misu donc na raté ata parti moko te na raté ata scène moko te mais bien aimé dans le Seigneur bato babandi kobunda sauvagement ndenge na namona te sans pitié sans kobanga moto azotuna motu likambo te mais bien aimé dans le Seigneur azomona ndenge bazokata bato ndenge bazokatana ndenge makile ezobima ndenge bato baza kokata na mitu ndenge bato baza kobomana kosarrache na moyen nyonso na moyen ya maboko na moyen ya minu na moyen ya libanga mais méchanceté moko namona te et eloko nazo se rappeler eloko eshokaki nga makasi mais bien aimé dans le Seigneur mutu moko azalaki wana asimbaki eloko moko boye neti ezaki boule eloko ngo nasi namona ngo na eza vraiment arme namona ngo na film ou bien na photo mais en tout cas nasi namona eloko wana ezaka boule eza en fer ezaka kilo eza en boule eza boule moko boye sikoyo eza na basende partout eza na basende partout sikoyo mutu yango asimbaki boule wana ezalaki attaché neti na mwa singa moko boye azobalusa ngo boye abambi yango mutu mo mais bien aimé dans le Seigneur l'air abambi mutu wana ebeti mutu wana na motema mes frères et sœurs l'air alongoli eloko wana boule wana et arraché motema ya mutu wana c'est là que je n'en pouvais plus mais bien aimé dans le Seigneur na kati ndoto po na kokaki sute na kati ndoto mes frères et sœurs na kwei na mabele mai vraiment ebiminga na miso na moni yango na miso na comprendre que nzambe azolakisa ngai makambo ekokoma y aura une guerre aussi civile o ezali déjà relâché spirituellement na kwei na mabele na zui quelque temps tellement nazaki na émotion après nazwi courage molimo na nzambe apesinga courage akalme ngai apesinga makasi ya kobondela na bondeli mpenza makasi nasambeli makasi ntango nasisi kosambela nazwi makasi nzambe apesinga kimia pongi ezwi ngai nzambe apesinga pongi et c'est là que nzambe azolakisa nga sikoyo troisième message juste après message wana azopesa nga troisième message namoni sikoyo nakoti na troisième message namoni sikoyo nalali kolala nalali na nzambe apesinga ndoto na bandi komimona ke nalali nazaki na même position nazaki nango lere nazo prier na se na mabele nzambe azolakisa nga position wana nazalaki ya kokitala makolo na ye ya kosimilie devant lui na kiti na se na ndoto nazomimona nalali na se sikoyo naza kobondela mais kobondela naza kobondela nzambe alakisi ngai sikoyo makambo oyo na bandaki koloba puisque na bando parler en langue et tout nazaki koinvoke présence na ye na makila na Yesu Kristo nazaki kobelela makila sikoyo nzambe alakisi nga nazobelela makila makasi nga moko voix na ngai nayebaka te bandeko lere tobondelaka voix na biso emataka boye pa nzambe voix na ngai ezalaki tellement retentissante tellement makasi oyo nga moko esala nga matoi pasi donc c'est comme si nazomimona nakomi bato mibale donc moko alali nzambe azomilakisa nga nde naza kobondela
voix na ngesa ki tellement nazo kango tellement makasi nazo ta siko scène ezoleka wana. Et l'air nazo bondela bongo naza ko belela makila na Yesu Christ. Nga moko na yeba iteke na banda obondela bongo puisque c'est lui qui prie en langue s'adresse à Dieu. Mbala moko na moni tant nazo bondela nazo ganga makila na Yesu mbala moko mes bien-aimés dans le Seigneur na moni ba porte fungwami. Ba porte l'air fungwami na yoki na moni mutu te me na yoki mupepe moko ekoti. Mupepe moko ye violent. L'air mupepe wane ye. Mes frères et sœurs. Nzamba ngala kisanga makasi ya makila na Yesu Christo. Puissance ya makila na Yesu Christo. Tango mupepe wane ekoti. Nzamba zo la kisanga siko ventilateur moko ezalaki wana. Et pourtant ventilateur a modèle wana nga zakala ngutu na ndako te. Eza makambo spirituel. Nzamba zo la kisanga makambo molimo. Ezaki susu ya mosonité. Nzamba zo la kisanga ventilateur. Ventilateur moko etelemi wana sikoyo mupepe oye kotaki mes frères et sœurs. Et bandi ko balusa ventilateur na comme si au fungoli ventilateur au tiango niveau à suka. Mupepe wana ezo balusa donc son mupepe wana ezali eleki même ventilateur na makasi. C'est ce que le Seigneur voulait me montrer. Et bandi ko balusa ventilateur et balusi ventilateur mupepe makasi. Donc eloko moko te koko résister na mupepe wana. Nga siko na telemi na zotala. Nzamba zo yebisa ngai, molimo na zo yebisa ngai. C'est la puissance ya makila na Yesu Christ. Donc pendant que j'ai prié, et loko o ezaki ko sala ma yangwana donc nzamba zo la kisanga protection o ya tindi ya makila na Yesu Christ, ya makila na ye. Et mbala moko na lamuki. Mes frères et sœurs, on a vu oyo parti à suka oyo, loko la solution na biso. À part makila na Yesu Christ. Et l'eau moko e sauvé biso ezate. Nzamba sala kisanga puissance ya kombo na ye na révélation. Eza na ba vidéo na partager. Nzamba la kisanga ndenge kombo na ye salaka, ndenge kombo na ye agisaka. Na partager sous makambo ba épreuve na ba révélation nzamba la kisinga après par rapport à kombo na ye, puissance ya kombo na Yesu. Si quoi la kisinga puissance ya makila na ye. Oyo biso nyonso bana na nzambe photo zala nango. Ce que nous avons besoin, c'est la puissance ezali makila na Yesu Christ. Likolo na biso na bandaku na biso pona ba épreuve ekoya. So nzamba la kisinga yango juste après na même message c'est pour me dire tala makambo ekoya mais oya kozala na makila na ngai likolo na yete. Akomemama akokota na kati ya bitumba wana. Mais bien aimé liwe kokuta biso meto kufa na kati na Yesu Kristo. Makambo ezoya, makambo ebandi ekosila boye te po eza déjà entamé. Mingi ekoya na sima pe ce sont les signes de la fin. Mais écoute biso na kati ya Yesu Kristo. Eloko nzamba zo lingola kisanga yango wana. Nakei na zongi na message ya liboso. Na zongi na message à liboso, mes frères et sœurs. Pour tout le monde, il y a quelque chose. Tant que tozo mona bo tozo ndimate. To comprendre tozo baka non ikoza la boité. Non, mais Bible loba ki bona so ka bande ko ebele ko loba misusu balobi. Ah non, wana biso toza la susute. Basi ba enlever biso. Mais pourtant, moi je vous dis qu'il y a guerre et kozala avant enlèvement. Bitumbezali na mokilio avant Yesu Christo azonga. Na pesi biso livre ya Zacharie 14 comme référence totanga Zacharie 14. Na otanga mwa mokie. Tango nzamba la tsinga tour Eiffel ko kweya. Nzamba pesi ngai passage ya Zacharie 14. Na kena Zacharie 14. Bible je biso boye. Je lis na kombo na Yesu Christo. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Tes dépouilles, bakor, bakoufi, seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations
pour qu'elle attaque Jérusalem. Ça, c'est avant l'arrivée du Christ. La ville sera prise. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le reste, il y aura un reste. Bandeko ya nzamba zoloba tozala parmi les restes. Tozala parmi les restes. Tout temps à bien passage, nous allons comprendre que makamunzamba zo yebisa biso et kokoma eza vrai. Tozana posa ya kozala na kati na Yesu Christo. Na pesi biso référence Zacharie 14. Nakiti na deuxième message. Non, wana na sa sunelo mo mo kenangina loba, mes frères et sœurs, avant na bosa na ngote heureusement que na komi. Tant on a ici le lendemain l'air na zuindo tona na butu na tongo nango, mes frères et sœurs na fungoli internet na ngai. La première des choses on a monaki ezalaki nini? Na moni ba français. Pendant que makambo biso tozo lobango tozo mituna tozo douter boyo ka makambo ba français bazo sala na tombe na chaîne moko boye ya bango moko na boy ko lakisa ngo po na ebité ba ya ko kolukela nga ba problème ko censurer vidéo na ngai o eza message important na moni ba français message moko émission moko basala ki na tombe na ngo nzambe vraiment mutalingaki na mona na fungola nini lien wana Nzamba so la kisanga ba français makamni bazo sala. Pendant que biso toza na distraction, pendant que biso tozo douter na ba message ya Nzambe, pendant que biso tozo finga, pendant que tozo tala ba vidéo mutakala ya kalamba isoki na zawadi isoki nini, ba scandale wana boyo ka makambo français bazo sala. Ne mission na baza ko loba, batu baza ko tia ba commentaire. Baza ko luka déjà moyen nini bazo préparer population na bango au cas où bombe nucléaire est éclatée. Au cas où bombe nucléaire est éclatée. Au cas où bitumba oyo ba bombe nucléaire est relâchée. Ba français bazo loba. Ba kende ki na ba pharmacie ba ke ko luka kisi moko fo bazala nango po ba se protéger soki neti ba beti bombe nucléaire. Qui si on est ko protéger batu na pema na respiration. Ba français ba si ba komi ko luka yango. Na kokai ko lakse mission wana mais na koki ko pesa na ba commentaire na ko komela bino mais bien aimé dans le Seigneur titre ya nete so bo mona vidéo yango kombo ya chaîne wana. Azo partager makambu nyo surtout ezo le kabagero. Ala la raté. Nazo landela mo mobali wana. Makambo azo loba ya yeza ya solo. Po azolanda makambo ndenge ezokende. Ba français bazolo bango publiquement te mais basi ba komi ko luka kisi wana kombo nango nini. Kisi wana ezali iode donc ba msusu ba bengi iodure de potassium. Ezali pour la ko empêcher thyroïde ya ko absorber yango na mupepe. Po bombe nucléaire wana eko soki beti eko bebisa eko polluer mupepe. Ezali poison. Donc batu so ba meli kisi wana iode wana ba meli yango eko sunga bango ba kufate to ba bebisa biloko ya katite po eko endommager biloko nyoso tu na kati ba français ba komi ko luka yango ngana yibaki kisi ote moko kuta komi na kene ko luka ngo na monité mususu akomi lobi ngai na kene kutu na préfecture ko tuna bango ba lobi ba ko partager yango au cas où bombe et beti. Si ko yeso mituna bi comment ba ko partager on a air wana po ekoki ko zala trop tard. Faut ba partager yango avant. Na kangi parenthèse. Na ngine ba me bien aimé na sabino ke ya makambo zo salma o biso to yebi moi. Soki nzamba révéler biso te to koyeba yango te. Ba gangi yango te na ba plafond. Mais na kati bazo sala makambo mais biso peuple congolais toza na distraction mais ba français bazo luka ba kisi oyo ko protéger bango ezaka parenthèse oyo na ebisi biso bande ko poto yeba mutu na mutu to yebe loko nini to ko sala mais protection na makila na Yesu Christu et l'équipe protection ya yodo poso nzamba lobi to ko kufa batu ba ko kufa na yodo ata ba meliango ba ko kufa. Mais ça lipo na koyebisa biso ko pesa kisi wana place te po nzambe aza kisi ya bakisi mais po na koyebisa biso qu'il y a quelque chose
Ce qui François Zola la tazo a comme que luka bakisi, c'est qu'il y a quelque chose qui pue, qui sent mauvais. Voilà. Na keisi koyo na message ya mibale. Il y a guerre civile. Guerre wana o bande ko na yebisi bino ndenge nga na monaki civile ezalaki guerre ya bato bazo utiliser ba matériel nyonso baza nango. Ezali bato bazo utiliser donc ba armes martiaux. Mutu nyonso abimisi makasi ne ba karaté, soka salaka judoka, c'était dans ce sens-là. Yango na pesi biso livre ya Zacharie 14 po esunga biso na ko comprendre makambo oyo et na chuter na message ya suka ya makila na Yesu Kristo. Na Exode 12. Exode 12 ezo yebisa biso, Nzambe azo yebisa Moïse. Kende yebisa na peuple na ngai nyonso. Batia makila, elembo ya makila likolo ya balento na bango, likolo ya barido na bango, likolo ya bandako na bango, likolo donc ya bomoi na bango. Afin que quand la mort, l'ange de la mort passera, amona bana na ngai te, bana na ngai babika, bana na ngai bazala protéger. Et Moïse a tosaki, Moïse a kendeki, a ebisi peuple ya Nzambe, ses frères et sœurs, alobi Nzambe alobi to tia makila na ye. Makila na Yesu eza nini? Mes frères et sœurs, makila na Yesu ezali tokomona yango te toke to kata Yesu Kristu pota poto bimisa makila na Yesu Kristu te. Makila na Yesu Kristu toko invoquer yango na molimo spirituellement. Toko invoquer yango ndenge nga na zoloba, ndenge nga nazalaki ko bondela, ndenge to bondelaka. Makila na Yesu Kristu nde ko protéger bomoi na biso na attaque nyonso ya monde à ténèbres. Makila na Yesu Kristu nde e protégeaka biso bomoi na biso bandako na biso bana na biso. Mabota na biso ezaka protéger na makila na Yesu Kristu. Nzambe azo yebisa biso na maloba na ye na Exode 12. Soki oza na makila wana te, la Bible nous dit que ba oyo bazalaki na makila na Yesu Kristu te likola bandako na bango, ba premier né na bango nyonso tu bakufaki. Liwe ekotaki na bandako na bango. Makambu kande ya Nzambe oyo ezaki déployer ebetaki na bomoi na bango po bazangaki makila na Yesu Kristu. Nzambe atindaki biso te toluka eloko songolo pakala. Nzambe ayebisaki biso totia makila na ye. Yango ebikisaki Israël. Yango ebikisaki bana na Nzambe. Yango liwe emonaki bango te. Ezalaki makila na Yesu Kristo. Eloko mosusu te. Mwana Nzambe aza na besoin ya eloko mosusu te ke makila na Yesu Kristo. Yango nde ko sauver ye. Yango nde ko bikisa ye. Pe ezali ko tosa liloba na Nzambe ko sala oyo ye ayebisi biso tosala. Ce qui est particulièrement ko changer makila na Yesu Kristo. Alobi to sala eloko mosusu oyo ye alobi. À ce moment-là, mais la parole de Dieu nous dit ceci. Tocha makila na Yesu Kristo likolo ya bomo inabiso ya bandako na biso. Po ebate la biso na mabenyo surtout o ezako ya liboso. Puisque c'est Dieu qui permet toutes choses, mais motema mabe ya mutu, méchanceté ya mutu, eza volonté ya Nzambe te. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Message on a memela ki biso. Naningi to sosola yango malamu, to kota vraiment na parole de Dieu et surtout to kota vraiment na prière. Nzambe asunga biso. To comprendre makambo ezali ko ya ba signe de temps. So bomoninga me bien aimé dans le Seigneur na ba message belé, ba révélation belé Nzambe azo pesa nga mais Nzambe yemo azo permettre nga nini na loba o eza très important. Pona bomo ina biso. Tika Nzambe na nga zo lokumu. Pona oya la kisibiso to benga makila na Yesu Kristo se repentir na mabe po makambo na tango ekoye kutio na masumu. Frères et sœurs et memio pour rien pona ignorance to za na distraction te makambo nyonso ezo bimeza nango lokuta esi eyebana nango depuis kala eza pona ko distraire biso ko distraire bana na Nzambe et pourtant makambo ase etala tango biso to sakana ba français bazo ke luka ba kisi na pharmacie bazo luka kisi moko boye nzoka nde pona protéger bango contre mais biso bana na Nzambe tozo luka Nzambe oya ko protéger biso na nyonso. Makila na Yesu Kristo, kombo na Yesu Kristo ndeza na nguya eloko mosusu te kisi moko te na mokili eloko moko te
biloko nyonso nzambe mutasalama ye moko mutasalama ayebisi biso tobelela makila na ye yango nde kobikisa biso vraiment tata azwa lokumu tata nzambe na biso azwa lokumu mpona grâce oyo mpona révélation oyo nayebi ke molimo na nzambe kosunga biso totambola na kobanga nzambe to se repentir tant eza nanu lelo toza lisusu na temps ya ko se repentir na bamabe ebele tozosala vraiment tozala makasi na prière puisque les temps sont mauvais oyo tozomona eza calme moko ya côté tozali soki calme ezali alors eza calme moko ya lokuta nzambe azo révéler ce qui se passe réellement nzambe na biso azwa lokumu soki azongi te yesu kristu kozwa biso mes bien aimé dans le seigneur nakoya kopesa lisusu bamessage oyo tata apesi ngai topartage message oyo mpona kosunga bandeko baza kolala bayeba makambo aluka bayeba makambo nini ezosalama na mokili ezali très important tolongwa vraiment na distraction vraiment merci na kolo yesu kristu merci na bino bandeko na ngai nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe soki azongi te nakoya kopartage message na bino au revoir.